excellence, conditions d'écoute sur Congo France Télévision. Mesdames et messieurs, nous allons échanger avec vous, la population mondiale en général, mais aussi la population quinoise, en particulier la République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec une attention soutenue l'élection du bureau définitif du Sénat. Sans surprise et sans embâche, vous avez vu avec 84 voix, Mwanamboka Samalukonde Ndenge abattre à plate couture, Mwanamboka Mukamba Katadiantsangu. Voilà, donc, et surprise Salamage Belé, l'élimination est Mwanamboka Salomo Edi Kalonda, et ça, copé sapé, encre na salive, et au détriment, il y a Mwanamboka Etafeliko, Jean-Claude Bayende, Oyo, a gagné qui est, donc, surprise. Est-ce que le parti au pouvoir, Bazola, to Baza Kolamuka, ce qui est tout ce monde, à part le président de la République, qui est l'autorité du parti présidentiel, l'UDPS, oui, moi, ma grande les choses installées, moi, nungu, mais tout le monde, n'a pas institution, nous sommes minés, nous, etikali, le roi de l'institution, le roi du Parlement, les alliés, n'a mon amboka, Vital Kameri, l'organikini, kingi, tout le monde, mon amboka, Samalukonde, a joué institution, tu es biqué, n'attends, y'a les alaki, réservé, na parti au pouvoir, bon, trop solo là, et puis, trop solo la sous tête à tête, Oyo, Lorenzo, Namboka, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, pour mettre un accalmie na bagarre aux autres services na S. Sans oublier aussi, nous allons évoquer Makambo Tali Mobondo. Qu'en est-il avec Mobondo? Est-ce que le ministre de la Défense, est-ce que le ministre de l'Intérieur, Azo Zwango, abra le corps? Tout le monde a émission Lelo, mais tout le bi, coup de massue, Oyo, et Zako, René na grogne ozoko régner na IDPS ezali kam oyo ba congolais et IDPS il faut sur le lango mettre l'eau dans le vin donc apporter l'eau na moulin na bango. Mesdames et messieurs, to le baki opération Kombola balabala na yo, Kombola avenue na yo, opération Kombola avenue na yo oyo lancement na ngoko sala le 25 août. Ils ont chapeauté par Asbel presse objective. Asbel presse objective. Où il y a un coordonnateur Basile Sombodibele, un coordonnateur adjoint Otobengi Nicolas Ngango, Sobamo Nico, chef TK, parce que Kinshasa, ils ont appelé Naye, il faut aller à Kinshasa Naye. Parrainage Noana Ezali, et puis ça, le vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi, Otolobi, Moto Nyoso. Soit à Combo l'avenir, parce que l'État a part naïe. On a part naïe, à Combo la grandes artères. Mais va venir le connaître, à venir l'Odja. Oh, à venir, na Mombele, à venir dans Lukamawa. So yo Combo Nangambu, la Combo Nangambu, il y a Combo Nangambu, voisin Combo Nangambu, et qu'on a la honte de ce na bakinois nyonso. Bakinois nyonso. Balé na maboko. Et ça doit soutenir opération coup de poing. Il y a mon amboka. Daniel Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, et Edi son vice-gouverneur. Mais, dans le cadre, il y a presse objective. Aspect presse objectif, autre travail. Et l'ongo, na podium du peuple, na Congo France Télévision, tous les partenaires, na vice-gouverneur Edi Yeli, ou parrainant dans les 25 leaders d'opinion nyonso. Leaders d'opinion nyonso, Zala na kwen na yo, au Kombo l'avenir. Le numéro qui est là, qui est placardé sur le bord de vos écrans, le 089 98 82 912, et vous avez le numéro où autant que vous avez action na yo. Vous avez Mitendi, vous avez Ngaba, vous avez partout dans l'avenir de leader. Numéro on a joué ango, filmé, c'est une sur WhatsApp. Tout ça là, lundi émission spéciale. Il y a là qui ça, qui nous va impliquer parce que nous ne devons pas laisser la place quand on a des dirigeants. Pour la bongi sa toilette na yo, avenir na yo, zaka ba président, kaka ba gouverneur, tout le monde autobengi une idée participative au yobana Asbel la presse objective na podium du peuple ba lancé. Moi Mboka Nicolas Ngango
bonjour bakino bakolanda yo monde atizo landa yo. Mbote bonjour mbote bana Kisasa mbote partout esika bozali mbote bandeko na ngani surtout awa na kati ya studio ya podium du peuple mbote lisusu na bana maluku parce que tu dit que bino pe kuna dimanche le 25 kombola maluku na yo donc eza matata hein donc tu le 25 hein au Simbi donc mais il faut préciser le 25 août. Le 25 août à partir de 9h ngongebeti nga yona kombo na yo o ngana leader d'opinion na kwemo robo o ngana populaire na mikondo o ngai na mudi na zaka populaire o ngai na malweka o ngai na ntsele o ngana na njili brasserie matadi kibala o ngana matadi kibala ngai David matadi kibala Simba kombo la avenue na yo le 25 août Torozalawana et Longona le vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Edi Iyeli Molangi donc tolobi na cadre ya ko soutenir toujours opération coup de poing li kofi o pesamaki na Daniel Bumba parce que mon amboka il faut rappeler que leadership très faible ya mon amboka ancien gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila Tiki ville salité à Tiki ville Mbindo alinga memisa Daniel Bumba na Edi Yelingambu yango biso de lobby il faut tout impliquer la population parce que le défi est énorme mon amboka Edi Yelina Daniel Bumba bazana défi énorme oyo biso balobeli amboka ngalayo na à travers asben na biso la presse objective auto presse arabe ba prix mutu en zamani ba prix na le prix d'excellence auto saka ma remebele à travers émission na biso podium du peuple aux ali très suivi dans le monde entier tout ça les gars et pas ya Didi Dipumba na Congo France Télévision donc bazala impliqué ba kinois vraiment à son modibele kalaka ngumba Kisasa omoni soko tamboli na ville province na ngai o ya Kisasa na yo na ngai okukuta partout ba foule ezali bo soto eza partout yango moni tolobi to ko accompagner le gouverneur de la ville Daniel Bumba elongona Edi Iyeli Molangi natina yango na to sali opération kombola balabala na yo bakomona yo so modibele obimaka olati ba veste bonzengali wana ndokala avena no avena bino ezali salité donc yo leader d'opinion numéro 1 on a batie wana le 25 août na 9h l'heure opération bandi zo image tinda wana lundi to sala spécial lundi le 26 to zonga lisusu on a podium du peuple on a collecta 24 communes nyo surtout pour mona ngona à travers émission la podium du peuple na lo lenge oyo bongisa balabala na yo bongisa lo pangu na yo bongisa sika otekaka o mona mutu mzazo teka liboso na ye banzinzi salité non ngolo moni mokonzi ya ville oyo bana Kisasa baza ko benga ye bongisa Kisasa koto yo biso tolobi kombola avenue na yo kombola balabala na yo la conscience collective ouais mona onésime on a bimia tie maboko na poche au moins Didi Pumba on a alati complet survette mais quelle avenir on a masina bon soto donc il y a moni implication personnelle la biso to lobi que toi accompagner le deux gouverneurs ya ville Kinshasa po bango bana bolingo biso beto la bango bolingo to silisa bo soto na ville Kinshasa to silisa bo soto le rendez-vous est pris on est allé coup de pioche ndeko yekola ko kombo la veni balabala na yo salité balabala na bo soto kombo la yango to accompagner vision à chef de l'état parce que ndeko na biso Jantini Ngobila a échoué lamentablement donc on tika de ville qui chasse dans la salité to le 25 que nous nyo so partout zali kombo la balabala kombo la batuninga mona mboka que sikoka babe komelinga Basile Sombodibele Nicolas Ngango bongo basalité to chawa pi to boka wapi bana matonge ba tuninga bana kasao batuninga partout parce que tout benga ba leader d'opinion nyoso
le 25 wana na kwena yo zate place moto sala te on a parlé de PPT na kwena amandi de ko sala yo tinga biso ka image mais biso to bike na suka nango o azana bolinga ko ya to zala wana na avenue Irebu A7 hein na espace mo ba bengi number to cha podium muke wana to zama ba représenter ba leader o ba ko ya pona kozwa mo oyo ya souka clôture peut-être que ça va milieu le ça spectacle ça na espace number Irebu limon A7 moi mboka kanga yango na tongo la muki soko ke église na tongo ba 10 zongi ko kombo la avenue na yo ko kombo la avenue na parce que nzambe pas linga salité te et c'est comme soto ezali c'est makambo mabe ezali yango to omoni bato ba uti ko leka na ville lokola bazaki na makambo mabe yango batiki bo soto bango ba mesele na soto salité poto partout okutaka ba fulu mipiku do ville mon père soka ye ko tala bino na kisasa aza ko tuna mais o ville ndenge nini o leka boy ko to fulu ozonga boy fulu yango moni bana mboka Daniel Bumba na edi yeli maboko pembe maboko bank balobi ke le 25 août na 9h Kongola avenue quand même moi 10 associations oyo bazana biso oyo na kwena ba sala penga pela otanga moi 5 na pesi priorité na yo otanga ba fogomo otanga ba banakin zwa tozana banakin fraternité quinoise bango pe basali wana ba otika biso te tanga bla ba dirigeant na bango banakin avec Banakin avec Yagodar Motemona Ozalawana Ozana biso na maluku kuna fondation papier et piano nzamu Ozala pewana na maluku na batunaye oye na Sobamo solidarité bana mumbele ngai moko na Ozalawana président ya solidarité bana mumbele na Ozalawana na kwena ngai tokei na nini Edi Yeli Molangi fondation Edi Yeli Molangi ye moko kozala wana parce que ye mutu azali azo patronner le 25 août wana ça comptait ba asbel mususo to ko tanga te po baleki e belé voilà ya bomba kisa tolobi mwana mboka boki atangi tozali na DDK dynamique Kasavubu et de Bosso avec Magwa Kabemba tozali na les amis de Diabanza na Matete na Matete bana les amis de Diabanza honorable de Diabanza tozali isusu na bana Kasavubu avec ngamuko bana zelona na asbel bana Kasavubu to ali na bana bandalungwa bana yanjili hein bana yanjili na asbel bana yanjili to ali na basbel nyose belé fondation Lambert Osango ezali mwana mboka Jean-Marie Lukulasi fondation Jean-Marie Lukulasi ezali les amis de Dorothée Madia balobi ba ko kombo la bemo amba na ndenge na limete na balemba partout maman fondation maman Jackie voilà fondation maman Jackie Congo donc ba fondation no so ba ki kombo na biso ba ki lolaka na biso ya biso asbel oyo ngamo nazali coordonnateur la presse objective à travers Podo du Pembe tolobi merci le 25 mutu nyoso na kwena yo mais na ba 16 to ya okutana na Matongé parce que Matongé zali centre ya Kinshasa. Voilà, merci mon amboka to clôturer page wana auto si j'aime ça zali combo parce que to le beli politique mingi politique qui sont décevoir biso. Maintenant nous devons entrer dans la sensibilisation ba quinois et quinoises. Voilà mon amboka, vous avez suivi avec une attention très soutenue mon amboka président de la République pour na koluka paix mais ba mso balobi paix et ko taper na table ronde. Oh basana Lorenzo ezali mususu basenga le quarto mwana mboka Kabila mwana mboka Madidi Fayulu ya na biso mususu ya Tshisekedi na ya Moïse bakutana na lingo banana nu na litsola ya rencontre Lorenzo na mwana mboka président ya Félix bangona ya Lorenzo bongo okchité na oyo bato bako senga ke tous autour du table avec le 4 leader. Somebody Bele, omoni rencontre ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na président président Lorenzo bakutana mbala ne balobaka ka poro ko lukaka kimia yango mais ngai pona ngai tozomona kaka kimia yango kaka na est non kimia sa tena mboka partout tant aussi ça wana pokoti ya mobondo
On dit tribaliste, Bamba. Non, dans un tribalisme, non, ministre, je sais ça. A bengi bokeju tribaliste parce que à côté les mongo bakaki pele mongo yeba chrétien lobby la tribaliste ba tribaliste donc on a est qui a est il y a rencontré le président Lorenzo na président Félix na yebisio oyata ba millième fois bakutana pourquoi il chapeautaka donc on a bakutani on tozo ka solution pour la paix na est une solution et mon anagate. Alors si koyo solution ya malamu et comme ce que ezonga na onaka na biso moko na bana mboka biso na culture na biso to mesana ko vanda autour d'une table to vandi na Basile yo problème na yo penezani c'est ça Basile ba lobi na moni na famille bazo kufa boye ezangate ezali Didi Kipumba. Ah, et ça Didi Kipumba, bon Didi Kipumba, ngana sukoli maboko bana lelo, en tout cas to yokana, bovandi osololi. Tout ça ba congolais, mboko ezala mboko na biso. Eza mboka ba payate, to tika no ba paya e pay. Biso mono to bonki ça ba paya ba yoko sko soni que c'est-à-dire, si je vous écoute religieusement bien, c'est-à-dire, aux autres, tous à la unité, voilà, fédéré, tous à la bloc, parce que l'union fait la force. Voilà. Benga to mokonza mboka benga bandeko na yo baza bandeko na yo boza bana tata moko mama moko élection ko kabola biso te oya poli oya gagné non to vanda sikoyo to fandi penza yo vandi ona ba pe ba fandi makamba ota okene okuna kene exil okuna te bo vanda no bino tout yo bisa bango mboka eza ya biso na bino boyebisa mabena nga mutu ami bimisa mabe na ye ate yo koto yo osa mabe yo zo soutenir boy pendant le lotika batiki nakanisi to kozwa solution parce que olekoluka ba guerre chaque jour bato bazo kufa mandiko na este ona ndeko biso fali pourquoi alinga ko no beta concert mais sous réserve donc on mais nous sommes toujours en diplomatie et les autres ont diplomatie agissante, mais pourquoi ça tient pas? En fait, il faut dans le côté rwandais, le 4 août, il fallait cesser de faire, mais apparemment ils ont salaté, ils ont simbaté. C'est quoi vraiment juste? Parce que, comme ils ont énième fois, bakutana, regain de violence, regain, il y a tuerie, il y a population na yo ya Congo. Tout le monde a coupé sa chance. Tout le hein? Na mbalo yo, ombala oyo, po bambala ombala bakutana na bango kaka. Surtout makambo ya président ya Angola. Ou quelque part on a nomona, ba rencontre on dirait tinda kake. Peut-être solo li bien allé. Fait. Non, si go biso mo na bana mo premier ministre aye na Goma, ça va pesera mu Congo. Fait bandi. Donc si go yo biso pe ba congolais, biso ngana yo, toi ba congolais. Mais pourquoi pas to benga na mpenda ke non to mona ki président Félix tanga kenda ki esika mo bakutani Martin Fayulu apese Martin Fayulu ye pazungisi président Félix omoni moi eloko wana bolingo wana est-ce que ceux qui nous ont ennemi parce que les autres se pointaient déjà ennemi eza Rwanda mais Rwanda abatami sima ya CNDP abatami na sima ba M23 abatami sima na ba congolais mususu c'est ya bananga na bandeko mususu condamné à mort nous sommes que ennemi à Congo peut-être azapeka congolais c'est yango moni sombodibele bananga wana salaki yao soki likambo yo moni mabe parce que élection oyo itiko salama oyo nakanisi mwana Congo nyonso tout a voté massivement président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wana vraiment na yebité oya ko lobake ote Félix a triché qui na yebité mais et mon ami qui est congolais tout andima qui donc acheter dévolu na président de la République tout suite na mona mboka achi béton tout suié afandi et ça c'est ko yo fandi kaka ba oki ko zuela biso ba pa ya moko boye o tokei yo na mboka ndaku na yo ndaku penda yo moko
au lieu bongisa yo moko na mona mai na mona simbité parce que président de la République azali kino abenga mona mai nini ubengi na bana mai mona mai fachi abiso to mona ya na to vana na to causer mama ya Congo na biso ke okene kozula biso ba paya wana o ba ko ya ko bazo kata biso ba kingo culture wala biso ko to yeba na biso ngoti ya osima machete okata ndeko no kingo okate liboko okate likolo kongola riga babundi na maoka siko babundi ko ba ule nsaki madeso siri bo mona ba 14 tengani nedi Basile nsaki madeso ya to dame badame na bango donc kongola za yine bongo mitu kamwe Basile Keba na Moulin. Donc comme apparemment c'est une culture rwandaise, il y a kasi yango na mais bibenga benyate boki ko benga bango. Biso to yeba na so mama te kala ezalaki so mide koki bo c'est bino no ba lambite boki pa Basile mais na Basile lambi nini balami fufu balami makaya bo dame o dame tawo ya pa na bino o mona na mère azotala mais yango Basile oyo biloko bande bele ki utazo kipete nzoka de Basile adele ba muninga ali ne pa baninga mais peut-être to ba bundaki babundi mais on mona maman merci nous allons revenir aussi pour l'insécurité et surtout na côté biso ya wa mutawa ba mobondo affaire mobondo to solo lango mais on a vu quand même quelques messages balobi pourquoi guerre les oscillatés tandis que bazo kutana à tout moment le président azo bunda ba kutana quel est l'arbre qui cache la forêt bon son talibé son modibele si je me rappelle bien président assemblée ou soit to nga ba américain na ba anglais to senga bango pardon makambo mboka elo bango nini ba luka ka sima ba rwandais o biso moko to ko pesa ngode voilà tout qui te tondawa donc loko nyoso tout o bango ba lukaka ezali awo c'est ça qui t'a pris so bolingi ata to sala ndenge président de la République alobaki yo pesinga boy na pe la pesi yo boy ezali mai tozana ngo pétrole tozana nini ngo o ezali pe moko yo avant to kota mobondo ngapela ngala loba soki ba kobat na biso tozana idée oteka moneti 100 francs congolais soki ba rwandais po ba bomba biso ba chaka 50 est-ce que diplomatie moko te ekoya elebisi bango ke tout biso surtout parce que nous la 40 c'est ça ça biso de luka dozwa o bino bo bomela biso pour la 50 mais biso bo to même nous la 40 ba za ngo intéressable et bon ta la ressource minière est intarissable c'est comme l'impôt et s'il a raté soko yibi lelo yeba impôt msu na mois prochain ko yana ngo donc yeba o lembo yiba ya moni ba yiba ka mbonga l'état ba komaka ba pauvre donc soit yibi parce que ce sont c'est comme une rivière intarissable o ekauka qui ne tarit pas na ko senga na mona mboka président de la République parce que ba idée to zara nango oyo ni musala oyo aner namoni quelques nominations ya bana mboka oyo ba koti na aner et ba ju ba porte na aner namoni chargé à économie et finance et comme la partie économie nous devons réfléchir si ba priya biloko ça que ministre économie na ministre commerce extérieur ba ju ba saki na bango na ba assistant na bango ba ke Kenya kota la priya loso na madesu non depuis ça se décrète pas. Il y a un travail administratif, un travail titanesque, un travail de fourmi qui se fait en amont. Et en aval, vous fixez le prix. Nous devons réfléchir pour cette nation. Pour ce pays, nous devons réfléchir, mon amboka. Mboka ça et puis ce monnaie to lobaka, fotolinga mboka. Fotolinga mboka na biso. Nous devons réfléchir. Ce qui bango, bazo bo mabiso, pour biso to lingi cobalt na biso, ni na biso ça la 100 francs. Bazo bo mabiso pour na yango. Bango, basangani na binemi na biso, bazo songo na 50, ala bo pesa songo na 40. Comme ça, bato ba teka na 50. Ole ba bo ma ba congolais, bango ba kozanga yango parce que ils a pas na biso. Comment Rwanda comme producteur, importateur, comme na usine à raffinerie, na lo ya za lango te. Qui s'est pris, tout qui s'est pris, ça y est, bisomo. Surtout, on a 40. Il dit, à ce moment, biso pona, à l'autre, on a 50. Mais biso, on a l'autre, ils ont 100. Peut-être nous sommes faibles, nous ne sommes pas puissants.
face à l'ennemi qui est puissant, vous devez avoir des stratagèmes, multiplier les stratégies pour les guerres ici là. Mais ce que guerre vous allez vraiment injuste, quand on a Bible on a biso. Repensons notre philosophie. Jean-Malo Bandeko. Oui, ndeko Sombodibe le kala ngumba kisasa. Tongi to lo baboy. Oui. Yo lobi to kokitisa, il va proposer. Bon oui, ce qui te batté gango 100, biso to tia 40. Mais eloko zo boma, kada biso moko ba congolais, to komi ba commissionnaire ya COP wana. Yango moni eloko zo boma biso. Okomona ndeko azaka na kati ya gouvernement, mais azako traiter COP wana na libanda na bapaya pona ko luka poto zango malamu il faut to boma ba congolais poto yiba yango to kene koteka ngo eza normalité ndeko na yo ndeko ndima ndeko na yo obotami na ye tata moko mama moko ozwa na machette okata ekingo parce que congolais nyoso tout asaka ndeko na yo ndeko zaka te obimile tata mama moko non yo poza ndeko na ngai ye pa ndeko na ngai mais ngai siko na ke ko sala COP moko boye ole na loba na voix normal que non bo pesa un peu par na ngai ngo na zona kende te ngana ke obenga bapaya to kende to boma bango to yiba poto kende ko teka bo pesa un peu par na ngai non ndeko mboso alobaki yango awa président Mboso dans l'époque abi na kaza ensemble yo bazali awa donc de bete ba monga chouchou wana ba tebele balaki wana bazali na kati yao babima na ba groupe wana po kine ekota na mboka mais papa olinga pe kongoti olinga mboka na biso po tola mboka mususuté voilà tokota quand même rapidement 2 minutes à faire Mobondo. Qu'en est-il? Pourquoi ça finit pas? Pourquoi on tue le Congolais? Bolba qui est un conflit entre Teke et Yakame. Teke c'est un peuple calme, un peuple soumis. Teke calme. Bien calme. Mais qui est derrière tout cela? Quel est l'arbre qui cache la forêt? Monsieur le président de la République, il y a garab institution. Et dit bon fonctionnement. De bon fonctionnement. Président, Likamba Mobondo et Bandaki Lokola Liseki. Monsieur le président, et Bandaki Lokola Liseki, quand le podium du peuple, Tolobaki Ango, même si Ndeko Basile sont modibele, Namboka Moko Pomo, Bakati chef Moko Kingo, Batumbi plus de 20 personnes. Et Bandaki Mouké, Tolobaki Ango, na podium du peuple. Les loyo, Bitumbaya, Mobondo, et commis terrible, monsieur le président de la République. Au vendredi, il y a chef le deux partis, il y a Yaka, Nabateke. Solution au monde. Mais un groupe, il y a Batu, Moubouye, Babomaka Batu. Sabino pour votre information. Ça fait une année, chef ya Mwanamputu a Koufa et Bembezana cinquantenaire. Moi, pas que le Kundangona, Mboka na Mwanamputu, c'était parce qu'on parle nini, Bamubundo Basako. Lobby à lobby, lobby. Camion hier camion moko outi awakana na côté Kingala, entre Kingala et Zokeneneti côté ya Bandundu bamobondo babimi bakangi mutuka babomi batu bakamati ba lever basimi tano bakoti na bango zamba bayibi biloko ba commerçant babomi batu na ba Congo mobondo ekuti. Monsieur le président de la République, l'heure est grave. Zone solution, yomoko, zoba disposition sécuritaire pour mettre fin à phénomène mobondo, na plateau batek. Ba comité on a malukwa. Toujours rêvé, mo comme ça la mukaka la Kinshasa boy. Oh, aéroport bango la basi ba koti na Ntsele, ba koti Mombele, ba koti Kingasani, ba bomi batu. Parce que baso bomba, baso kata kingo. Phénomène ruti wapi. Nani asa sima ya mobondo, monsieur le président de la République. Fongola miso obenga ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, yomoko ministre de l'Intérieur, bah service de sa sécurité, renseignement militaire, renseignement civil, l'autre benganer. Bah ça au couranté. Mais toujours y batté. Bah rotia ba soda ba keikula ba omona ba soda ba kimi. Oh, kuna moyen ça te mobondo kuna. Vraiment république maintenant ba ko lemba groupe na ba mobondo. Voilà, merci. C'est le message de l'équipe.
Voilà, merci. L'équipe de comment Bolingo Bozola n'a pas de Belé Belawa, Ndeko Basile, Tulingi, Vérité et Bima. Voilà, tout